moto Jali azali mutu oyo afinganga par sentiment ya bato ngape na reconnaître ape mo ba bien fait na yeti nakenda Afrique du Sud nana kabelanga mbongo koleka champagne overdose ya na yi non ils ont pas guerre to soit na rayer mo po bosani bolamu mais fi wana beta c'était pas yane ke o aza wana za vie nanga to zalaka na ya kati yane pe asalanga pe ba bien il faut to zalaka pe reconnaître yo lobi eza na sika poni olingite na loba bato basalanga ba bien asala e ba bien pona sele promotion ayebana pourquoi moi champagne yebana raté. Fimbuna Fimbu News, Ken Piana officiel. Bonjour, alors si vous voulez des bonnes infos sur Paris, ce qui se passe, tout ce qui est super, il faut suivre Fimbuna Film. Ouais. Top, très bien même. Vous avez des soirées privées, des soirées VIP, des anniversaires, vous avez des concerts à filmer, tout ce qui est cérémonie. Contactez Fimbuna Fimbu News avec Ken Piana. Avec Ken Piana. Donc pète à la gata ma copine. Il faut suivre Fimbuna Film. Tolobi tout le monde a Fimbuna Film. Biso na bino, toko peta na kaka makofi. To peta na kaka makofi. Ken Piana. Fimbuna Fimbu News, Ken Piana officiel. Alda. Ken Piana. Voilà, très heureuse de vous retrouver encore sur Fimbuna Fimbu News et les Ken Piana Pito, pas les satellites de Maonia. Ça vraiment, c'est bien moi Laura Chou, bébé goût de la presse congolaise. Dans ce qu'on appelle Boba Saka, Laura Chou, Maoué, t'es bébé goût hypocrite déjà. Comme on va payer Singana Yamia, vraiment beaucoup fondama. Donc, par rapport à temps, par rapport à l'élo, donc, t'as vraiment attente, il y a qu'à répondre, bah, oh, bazana, bah, on nul déjà. Mais par rapport, il y a ma Kambunangaï déjà, maman va botinga sur le bina sili, peut-être, on dit, ma coute, t'es bon, mon toi, je ne pense pas déjà. Un grand merci Nabino tout au beauté Narabiso main forte. Je suis avec Ken Piana qui est droit au bi par rapport à ma Kambouné qui est 2019 de côté en haut déjà mais et moi de côté na polémique mais je suis avec Ken Piana une babé qui jamais à polémique il y a des pito parler. To betani ma solo mais avant on a pu s'inviter dans la parole. Je dis déjà bonjour à Formula Souka Papi le roi la carte illimitée bilanga ya mbongo bilanga ya héros. HPR de José Ndombe Junior Moussoukou prêtre les ka boss à boss. Un grand merci à Laetitia Olengo Mayaya Mutema ya Toto Nami moi c'est Njambe, Karine Moutou, ma grande sœur chérie, depuis Lyon, la choco frappante, Michel Utumba New Tendance, mon conseiller, Hérité Scramwell, fils de Doun, on a Panam, ou à Terlo, mon conseiller Italie, donc ça peut t'aider. Ken Piana, bonjour, Bonnie. Ouais, bien, Laura Chou, n'a pas si bonnet, tout à fait, mon affaire, bambote. N'a pas que Batwaza vraiment est belé, hein? Bah, c'est la Ken Piana Loba, mais Toza, on a Tozo Loba, donc, et ça l'a plaisir à tourner les lots vraiment, oui, tu l'as vraiment micro, quoi. Mais enfin, tu peux t'aller solo. Ken Piana, 2019. Ken Piana bébé na bato belé o ezambula sika déjà Ken Piana rancunier Ken Piana finga Ken Piana lobela mutu vérité aroya pena vérité non o ezaki caché aroya bisango bimisango na écran boye Ken Piana to bana tanga no mo comme o bébé na bango so na koki obosane loko moko il fallait que le 2018 Ken Piana Iraki peut-être ça va pour le bébé na batu le 2018 vraiment chez Ken ezalaki Irak là ça va voilà et ça qui ira na Irak déjà Ken Piana 2018 bébé na batu belé 2018 oyebi to mona ki rancune ezalaki na Mosaka déjà o epesa ki mbutu mkoto Mosaka pa ke kuna lobi na film boya sangisi ya Ken Piana na manike koto yo to mona bébé na susu na bibi kapinga o banda to banda ko kende tina ma mission
bosala émission kuna baleke chunyo surtout ken pia na rankine na bango ba Karine mokoni wa kutoloba te na parlons même pas Jaël Show et pesa ki mbutu tout le monde ba Juvenal qui bala mbote place ça déjà depuis na François na Tracy Mbelenga pareil donc ken pia beba na kana ba tout siko 2019 ko bongisa nani déjà. Premièrement nanu de un Laura Show na sepeli na question makasi ngapena otie libaya na chelio libaya internet eza place to ya boma moto na maite eza place to boma moto na pétrole na essence na kérosène ozo comprendre donc koyaka na masolo wana to lingyo elanga po mikolo na luka agene Équateur pour internet esenga pe to boma moto na agene wezalaka otie limite peli moto ozo comprendre donc na koloba bato ebele to bebanaki na bango ezalaka po ba respectaki ba principe te de un eza na bato mosusu oyo ke tokobeba na biso me baza bapire bato na nga oyo ezalaka mpe bobebani me otali olobi te oyo baza bato na nga lelo tokobeba na lobi tobongisi me eza na bato mosusu tokobeba na éternellement que même aussi problème na koya te nga pe soko kinga na problème koya na yo kutu te otangela nga bakomba banani na banani na Blanchard Mosaka non Blanchard Mosaka de un c'est mon vieux vieux na ngai nde solo la mabe par rapport ya par rapport ponga depuis 2017 na loba oya ko cracher sur kombo ya fali en tout cas ko mona ngambala moko osali émission ya mabe sur kombo ya fali na 12h nga 12h30 na zawana oso comprendre donc il vient na pe Mosaka pe na moni ba biloko yango patiki na ye akotaki ba monde politique malgré libaya ngo tiaki na ye te na moni moi mentalité changer en tout cas vient na Mosaka continuer na liro komi nango continuer na liro wana ya kobwakisa ba problème mosusu na pesi ye pe ba mbote belé Blanchard Mosaka wana za ya na biso akitambo sans ignorer bango ya babandi musala o biso na to bandaki te mais na ndenge ya manquement de respect soko de connaît place on a se retrouver place dans mon intérêt nanga en tout cas to kobeba na biso mais comme azo solo la sous ma bête pour na place on a lo bana dembelaka en tout cas na pesi bambote na problème na été voilà enfin donc quelqu'un piana et avec non azana problème na Blanchard Mosaka to il est wa mi balé hein donc Karine déjà quelqu'un piana et moi ira pena ira kando lo ba en tout cas il est vraiment ira qui na sens que moi na fini batu trop moni moi na a fini batu trop na ko lo balelo soki na lobi na limbisa Karine na ko bloquer déjà musala na ngai pa batu nyonso Koffi Olomide linga na ya tape mena parler na esute président wera ko linga mona kanga so tape mena ete Fabrice linga amona kanga so pembe na ete oso comprendre donc ezana batu ebele oyo lelo nga so na bina limbisa mwana wana ezana tina zu musala na nga na bomi totika mutu na mutu apela selon masomo ya lukaki ame mafardo na ye moko alukaki na mukongo koluka to memisanga fardo ya masomo ya Karine parce que Karine asilisi batu nyonso na kofinga koluka te sikoyo nga nakende koswanye na ndoki nga mo Kristu na soigner na ndoki asa petite sœur na nga te nga atikala oza na petite sœur ya demo te natikala oza na petite sœur oyo afinga bamama pasteur te tala vraiment degré à débordage afinga ti mama si deji mampata après yo bengi e petite sœur yo somo tezela osomona makizembe moko azofinga ba mama batu na famille na biso vraiment ba makizembe osomona makizembe moko ke afingi mama ya batu désolé côté wana kutu sauter vraiment mutu c'est quel pena yo mutu continue kaka donc voilà tous les canaux nous na Juvenal Kibala non Juvenal Kibala ezala nango ba guerre loyale ezala ba guerre mutu na mutu aluka lipa na ndenge naye mwana maya solo la bien en tout cas Juvenal Kibala ba coup de chapeau na pesi yo bambote félicitations place aux ali au sala musala na yo bien Juvenal c'est mon ami aza master na ngai to wela na netini Juvenal apesa nga pe ba conseil nga pe na pesa Juvenal ba conseil imaginez-vous na kati internet soki lelo na lobby Juvenal Kibala kengana eto na guerre c'est kengana za mutema mabe Juvenal Kibala na koti Turquie aza journaliste ya liboso ouais a posté ba photo na ngai ya Turquie a posté en tout cas souhaitanga vraiment ba bienvenue à bien
En tout cas soki na un problème na Juvenal ngande na ozala sikoyenga. En tout cas za camarade na Juvenal Kibala, Juvenal Kibala. Yo yebi ndenge zalaka na Angola donc tolala na masana bambetu moko to passa mo ba bon moment ebele. Donc hier moi to sala ba guerre mais soko telissimo le vite wana masananga. Voilà masana yo bambote na Juvenal Kibala chou. Alors on a beta kilisolo na baika na kati ya intro na bibi ka pinga déjà parce que to bana okende kuna tina ma mission. O sabe to mon ka dans tamo boy nous to untakenda su ma mission te yepa ya su boete. Non bibi ka pinga pe aza ser na ngato bandana ki amitié avant makambu tu ya ba internet. Et là quand tu es là na bibi pe eza na ngote ezali kaka batu o bazara tout autour na biso nde ba panzaka biso na bato moni conflit na bibi utaka ka jour biba ya ka kotalanga ayeto solola Manique de John ela ba cameraman aya ko simbe na nzoto o to pesa ka manike suspension ba conflit ngwe banda wana ba comme Manique de John pe na fimbo azana ete. Est-ce que tu continues à kiranki na ngona bibi? Est-ce que yo somo nanga na sali émission na fingi mwana bibi kapinga? Na finga na mwana bibi te po na yebi makambu nyonso tu Manique de John azala finga za ba guerre na bango za biloko lokuta mwana bibi atikala za na défaut moko taza mwana ngana memaka. De zala na ngo ba guerre na bango da ngana bibi to na so na problème mote. Soki kobenga bibi na kobenga soki na constater loko moko boya mabelnge la bibi na kobenga ye pe soki amoni mabe po na nga kobenga po to yebi place to uti mingi basali relation ka po internet esangisi bango me ba bibi wana to uti musika voilà ba uti musika alors to bina Jaël o pepe saki mbutu ko finga tina ba parents o yemol bakana finga sexe a mama na finga ba sexe a mama batu Jaël na leketu voilà je préfère mieux na limbisa Jaël. Parce que kofinga sexe ya mama nanga. Non, je préfère bien na limbisa muto afinga ki pe na sexe ya mama nanga. Que na limbisa muto afingi Kongo mobimba neti Karine. C'est bien na limbisa nanga Jaël Lisho afingi ka mama nanga moko. Mais ta maman oya boti yo apesi yo. Ya na lobby c'est normal, azape na babola mwasalanga yi. Karine deza na ngote. Bon Karine yo poni obeta yo za complexé na nini pona poto te déjà eza question na tunio parce que yo lobi muto afingi Kongo mobimba na Kongo mobimba wala bapara na bazawa na te mais muto afingi mama na afinga nganga na bapara po mutatinda ka afinga zala Karine yango na ba semia na limbisa e po afinga kinga moko mais yo na mona c'est comme ça za fanatique ya émission ka boy vraiment ero kanina na ba Michel Lutumba na ba Héritier Scramwell na ba formula omoni nde oza na film ko la complexité zala misuga bongisa na complexité oza complexé ya nini zala misuga na tujubeki oza ba complexe to bandi Karine to banda boy Karine siko ngana zo bisa wana mbuma mabe oko inisa nga pa ba vena ngansone oko inis olingi kofi abenga ngal tsuke na zongi somakala olingi fabrica za bando benga na poste ya répétition d'ailleurs banga na obebisa ba relation na batu na ya koza muto jali choisa li mutu oyo afinga nga par sentiment ya batu ngape na reconnaître ape mo ba bien fait na yeti la genda Afrique du Sud nana kabela nga mbongo kolega champagne overdose ya na yi non ils na ba guerre to soit na rayer mo po bosani bolamu mais fi wana beta c'était pas ya ne ke o aza wana za vie na nga to zalaka na ya kati ya ne pe asala nga pe ba bien il faut to zalaka pe reconnaître yo lobi eza na sika po ni olingite na loba bato basala nga ba bien na bio sala ba bien en retour peut-être yo mo loba sala ba bien po na sala promotion ayebana po kombo champagne yebana kate na sala pe ba bien na promotion yo siko ozo sekani les ketchou déjà les Quechua en PD. Déjà les Quechua en PD. Et on a loba les Quechua na problème nangate batu ba loba c'est que guerre bosala rezaka i bosala po bo embrouiller batu yo za rande mobala les Quechua. Déjà les Quechua na limbi c'était po bango ba luka nzamba bo mamokilo. Pas tu arrives pour limbi c'était. Kotangelanga ba komba msote ko. Yo bosala no mutango te. Voilà donc on continue. Pas tu mutazo finga ba Martin Fayulu. Ya solo. Oh. Pacho mutazo finga na bato bakufa afinga bababia est-ce que ngana kozo na mikona ngana finga babia afinga bazo bozi Pacho mutazo finga na baya na biso bokechu premier nga bokechu ya msuso na bina na chrétien za na ya sentiment eza te na se mutema ke na ofinga bokechu eza par sentiment kaka na mise galerie mais Pacho siko ezande bane na bane afinga na ba bokechu batu nyonso tu ya fingaka voilà
tala lelo moi régime échangé bato ya zala ko kumisa o ya zala benga bayana ye akomi ko senga bakanga bango lisusu ata yo moko mutu nini yo azaka mbeli o ata yo moko. Voilà. Alors Ken Pianapé par rapport à film Buna Film ou par rapport à 2019 batabi to coach on dirait trop na polémique mo ya to bi mo buzo ba fléau mo bi ba mapaso pa cha bota kapesa ba komboni neba comment mapasa ba apesa moko mama Olive wa mwasi ya mobali Kabila kendo tune lelo comme président sika nde mwana o ba kombo changer o ebi histoire ngote o se bino bola de l'internet bien ba mo la publication na ndinga cha mama Olive a changer bana na e kombo yozo e bangote ya zara place ma ezotiola ya zara reconnaissance nyoso mama Olive asala abosani lelo mwana changer kombo. Donc, par rapport à la tribu et Bikaka. Mais Ken Piana, tu balobi qui on dirait film par rapport à 2019, tu s'emporter trop na polémique mo choleka ah déjà. Quelle polémique? Polémique mo choleka moi ba nungu ba ko finga na moi qui on dirait contrôle penza on dirait o lobelango soutien. Non, posez question au clair. Olobi to. Je parle de polémique ça entre guerre et leki ba na clash à man kinda clash siwa zo finga to kiti. Ça succès non ngapi. Même si ça continuer pe na jubek ndira ko kaete et tout le monde qui ba babi ke beaucoup ça la promotion ya contrôle bo tika makamona ba distraction ken pena bo si contrôle ko. Merci beaucoup. Crisco Louva dit ça comme il va 25 minutes au signaler surtout ça l'émission vraiment moulaité lelo. Omoni lelo batunde basala la confusion. Natala na ba commentaire Ken Piana bino lebo s'occuper na promotion à contrôle bino bozo sambrier bozo landa ba guerre pa pamba lebo ça la promotion. Ngai Ken Piana na lobaka na na fonction moko e pas falite na yate pona ça la fali promotion ya ba album na ye. Fali pour pas depuis droit chemin. Droit chemin beta danger, l'album tout y a fallu beta danger. Voilà. Est-ce que nous avons la capacité à faire la promotion de l'album à fallu? Bon, nous avons la promotion de l'album à fallu. Parce que l'album wana ikangi lelo 4 quoi ya Kinshasa ikangi monde mobile ezo beta danger sa promotion. Ngai depuis 2017 na sangajaka na lobby mwana mobalo fali aza star ya munene azanga porte parole azakane na porte parole te. Mais bato bafinga fali baza ebele. Wane zalaka na solaka na falite nakutanaka na falite naza na kati ya wananga na collaborer na héritier Watanabe na banda guerre na nga ya kotelemela bato oyo bafingaka star international ya mboka na biso ngana sangaja na guerre ke yo bimisi mutu ya kofinga fali okutani mbala moko na Ken Piana lelo liti nanga na bima vainqueur. Voilà. Maso abetaka solo aleka sur TVT prendre pona soki ça y est et comment omoni mutu so ko fundo na justice a déjà faible. Voilà. Ça déjà faible na gagna bango na soki ça y est lelo na silisa ba Karine Mayele Karine tiki na musala na yaza ko kumisa ba héritier ba fere na yo na tika kenda ko se retrouver na poto oso ngali tinangeza laki na doze na silisa na bato yo ba finga star na biso numéro 1. Bino bo finga fali mais ba star oyo bozo kumisa bazata na niveau falite yo lobi na sala promotion à contrôle te. Merci pour la question. Bato ba sala promotion ya album na bango tongo midi pourquoi nangai muto na sala promotion à contrôle te album ni ne beta danger la contrôle siko artiste oyo asala ba 50 millions de vies. Voilà. Ngana komaka pas même na 1 million de vies pas même 700 000 vies. Parce que non, que ça l'artiste wana promotion yani promotion ko simba te ngana sangaja te ke o ba pesinga biro mo ba pesinga poste mo boye ken bando ça la promotion ya contrôle fallait déjà combo na ye mo koza marque reposer on s'en pas ça il fallait acheter déjà clip. Voilà. Na page na ye ezalaka déjà promotion ya munene oyo ngana kokoka te lelo ti lobi. Voilà. Ngai na sangaja na loba oyo abimisi mutu oya bimisi mutu a craché sur fali akutani na Ken Piana mbala moko donc kosala na yo erreur te yo somo na te batu ba benga nga de par-ci par-là maniki afingi boy afingi ba yana afingi ba mama na osi yo kinga na sali émission na pesi réponse soki a mekinde ko dérailler na kombonde ya fali wana siko ya nazuki tisiko na fandi. Voilà. Viens nga mosaka merci pour comprendre que Ken Piana za na problème nanga te mais Ken Piana za na problème soki muta toucher les fali
ndenge ya boya ba toucher kombo ya papa chéri pona nga mutako simba falite lelo nga na sombi terrain ya munene oyo ba musicien ebele ti lelo nano basomba ba terrain ya bongo te na 5e génération nani ana terrain munene ya 25 sur 25 soki totia ata bandeko na biso ya ba faire ba nani ana terrain munene bongo na sima kombo afali ngana koleka na ba musicien wana oyo bakarini bayaka soit déjà ba attaché de presse na bango siko ngana ndima mutu mabo aya atoucher artiste na sima kombo ne ngana odembela mama soki omeki 12h juste ngai 12h30 nazana yo fara artiste musicien o amatisa nga jet privé na 5e génération mobimba leader wa mata jet privé azalaka te jet privé eza mpona bana eza bazanga mobutu nde bamata bana ba Moïse Katumbi bana ba président Kabila ngai na mati jet privé na oti nango Luanda na ye nango ti Kinshasa yo so bino siko artiste ya kilomètre fali ngana zwa mutu moko oye oze na kombo na ye nana te akosala promotion contrôle te contrôle ezalaka soki fali atie na page na ye bouf esili promotion momimbango wana fali abimisaka eloko soki atie na page na ye sikoyo après 1 heure du temps déjà toonange na ba 800 000 vies na 2 jours ananjaka déjà na ba 2 millions de vies siko ate na sali promotion est-ce que promotion ya ba émission na internet o ya ba vie mike o nazwaka ngai pena na kokosala promotion ya leader wa sala ba 50 000 vies ba 70 000 vies nakoki kosala nde promotion ya ba musicien mususu batikali ande o ya fali tolongoli génération ba musicien mususu batikali nde nakosala bango promotion po bango bazoluka musique na bango ebeta jusque là musique na bango ezobeta te ezobeta place moko te yango monaka basangisaka na bakarini na banani basangisaka bango liboke basala promotion po nzembo wana po eyokana eza na boye fali aza na te ya koluka mutu te non nalobi fali aza na te ya koluka mutu moko te kende loba yo so mona bamusicien balekaka tv tongo midi pokwa chaque jour bamusicien baoleka nzembo ya leader na biso ebetaki bo yo so mona fali adelegaka mutu akende lobeye na tv bon fali mutu alobelaki na tv aza te album nini ezobeta makasi na mboko oyo koleka contrôle kaka album ya mutu wana oyo atindaka bato balekela ete basalele promotion sikoyo mutu oyo aza puisa bongo na afriki mobimba chaîne oyo Ben Sport bayamba nanu star africain moko te depuis afrika ebanda batali na afriki balobi mwana mobali oyo fali azosala makambo ya minene talaka mindele basengi fali aya oleka na chaîne na bango babi ozala ta africain liboso oyo biso tokoyamba basali petit documentaire bazwi baextrait bafilme na ye wana ndenge baolakisa baentraînement basystème bashaolin bashikshan ozo comprendre na basystème wana sikoyo fali bayambi ye na plateau asali baminiti na ye osentir ke mutu bazoinvite na bachaîne na minene bongo po baotala valeur na ye bazotala banombre de vie oyo asala banombre de vie ndenge moko na bastar américain balobi non mutu aza africain mais ana sa ya baaméricain aza na succès ya baaméricain il faut tobengisa ye na sale na biso aleka toprofite mpe na lupe mbe ofali aza nango mama après yo oyebisa ngai na banombre de vie na ngai ya mike est ce que ata nasali promotion ya contrôle yango makelele yango ata nasali est ce que bato bakoyoka yango ngai nakoatake beaucoup plus bato oyo balider wana batindaka mpo bafinga fali nakoatake bango mpo polémique na biso eza polémique moko local eza polémique moko ezosuka na communauté congolaise komi bango baza bato oyo badefendaka baartiste ya communauté congolaise ngai mpe nakoti na kati ya communauté wana ozokoba nakoti na kati ya communauté wana le tobandi sikoyo tala bato bosakanaka te bosakanaka na kombo ya bato mosusu ya fali botiango mosika parce que c'est 100% succès ofali aza nango bao balandi ye baodembela bango succès na bango ya ba 5% ba 2%. Donc eza na sensi wana donc question wana eza kitoko nalukaka mutu apozenga question wana do nazwaka ete en tout cas lelo osambelaki vraiment bi olalaki na baangelu question kitoko makasi omoni te réponse nango ezwinga émission naza na kanda ya kosakana te ya bablagi te
pe naza isu na sengo makasi kotala bitumbo nga nazobunda nakangisi batu bush ndeko na biso osimbaka soliste wana osimbaka guitare oyaka na émission zanga ba argument leka TV oloba lisusu est-ce que lekaka su TV nalapisa ye nakatisa ye mandefu voilà akoleka su TV nde nakatisa ye mandefu aleka su TV bafundo na justice anje toucha yo oloba ngwa oloba toucha ngai te elakisa ngai ke na très puissant ponga muto aza faible nga na okendo funda un faible na justice pona kene wapi soki ofundi mutu na justice seke mutu wana azopeze yo yebaka teke nga kaka ba justice yana oyo yo monaka wana vie nanga mopawa regreta mabe abia na salaire ya okangisa ken pia na nafula ye nga mutu afula nga na mboko se Koffi Olomide yango naloba soki nakomi millionnaire nazwa $1 million na nga na bi vie nanga mopao ya yo parti no yango ozoma pa récompense Sœur Pauline Lumumba RDC Monde Adel Djoko Bagou danger vie nanga Louison Mbata Prince Yaweli Mr Versace na yebisaki yo yaya Prince Yaweli nazana lupango ezosenga construction voilà sacrifier tambongo ya Versace moko na yebi ko sombaka ba Versace na liti moko o dépensaka ta ba $7,000 sacrifier mbongo ata ya liti moko ngana sala ta première pas donc Laura Chou kozwaka nga mutu ya ba blague te soko ya mbinga avec beaucoup de manquements boye et ko sala bien te pesaka nga respect kotanga komba Karine ozoza komba onje tout ça koka ken pa yom to ala na terre yom to jet privé sala o bien na mutasila ko tushenga na nini na matina ba bateau moko international ya monde na bomona ba image na ata mwana ba bateau na kenda ti na ville moko na Turquie eza na île moko musika to beta 4 heures du temps na kati ya bateau poto koma na île wana kuna batambo kuna transport wa car ezalaka te kuna batambolaka na ba cheval yo so tambola mundela zo memo na cheval yo bite biloko wana esalemaka pa ba roi tolanda yango kaka na bafilme ya basamson na ba jésus so ngai mundele azomemanga na kati ya cheval batielinga payote likolo osekisanga sikoyo oyambi mutu moko histoire na mati na bato ya munene na bato wana naokende na kati ya oseya bandeke baolandanga bazwa akompanyenga naozwa biloko naobwakila naolesa ndeke naolesa bandeke mo baa minene neti mabata soki bandeke wana bazali na Congo nde bakulunere si basilisa bango na chasse na oboma po baa minene koleka mabata talaka oyambi mutabongo da pesanga valeur ebele jubeki zolanga mai moko na leta to sisa ke biso ça rappelle donc visa to ba non visa si Stone avant de clôturer Crisco permettre ngata moi 2 minutes s'il te plaît visa si Stone to tala que mission dimanche on dirait pesi ba ça analyse bele tout le monde ba mission visa batu bakokufa pona fimbu na fimbu si Stone azui visa et comme ba analyse moni lelo bato ba moni ke basala ka musala bien ke batala marape basala ba émission sa kotanga kombo ya mutu moko afimbu na fimbu sange batanga kombo ya Ken sange batanga kombo ya Grace Temo sange batanga kombo ya Fifisiwa sange batanga kombo ya Laura Chou totala soki ba émission ne kotalema bosala ba émission 5 titres na bino za na kombo mutu moko ya fimbu na fimbu totala soki be émission ne kotalema bana za défi en plus ndenge nga na oloba boy na oloba c'est pour la première fois na lobi boy boyela kanga iba question te o mutu boy aloba ngai kutu nde na boy na ucho limbisa nandi Jael Show afinga sexe na limbisa kutu mutu ndeti Jael Show so mafinga nini ya grave o boyela nga bafinga ki okutu boy o kolega mafinga wana da soki boyoki mutu afinga ki na ye ken na lobi boye boye bisana bino ngate po ezala mafinga moko te swakanga nga aza kolopito pale kolo polémique même ofingi nga même lobi tala pourquoi batu bakomi o manquer batu a respect viens nga koko Arafati nenga zana vraiment mutu mwa zo finga finge swanga nani c'est na Angel Muswahili mutu mwa zo finga finge et sala nga nani baza déjà batu basala déjà ba combo donc viens nga Patrick Mayangi bambote na yo Carlos Kabas bambote na yo Richard Amele l'international Ken Pianaza mutu atamboli na ba venete ba Gauthier Mascotte aza patron Ken Pianaza mutu akota na bandako ya ba Cardozo mambo okota pena diamant etandami na mesa basaki ya dollar koleka ba banki nyonso ya RDC fandi na ndako donc wana ya ba passe-temps
soki lelo tobi to bando kipe ka o aloba kibo o répondre to bando fula bato il fallait pas fula ben fulamable. Merci. Un grand merci Ken Piana. Donc c'était là Ken Piana, allez-y comprendre la Ken Piana lobi dans ça mta lo baraté mais azongi si sous biso na ben on a parce que on dirait batando de la Ken répondre muto héros yo. Quand les Ken répondre à motuté. Voilà. Olingo swana nangai Jubek azawana ye muto alanda be mission nyoso tu. Bafingi da Jubek chargé à mission na ezali a contrôlera o a touché fimbu na fimbu ye ayebika nde bosila na donc merci na yebike babiso to finga raté ngana na principe mo na marcha na ngona jiresi malele ya ka ki pa ka kokolo ozui problème na yo to koyate oyo ya biso problème mi pe koyate. Vous comprendre? Donc c'est ça. Voilà. Ken Piana, merci déjà. Un grand merci à Crisco Louvani derrière la caméra. Assistance, Divine Mawete Martinez. Bébé goûter, Divine Mawete Martinez à Pamba. L'élégance, un grand merci à Grady. Un grand merci, Grady soit pas. Un grand merci à les Jubek. Yoka, si qu'on a pas qu'on répondre au kate. C'est que nous a nini, on s'en est. Venanga Jimmy Belaou, patron millionnaire Jimmy Belaou, yo yebi mauvais Jimmy Belaou. Yo te robot ça non jamais. Mauvais Luiso Mbata. Na Cape Town yo yebi sœur Nathalie Neymar wetu ngaye sœur Nathalie Neymar muto afanda kamboka moko na ba petit pito pale na ba prince ya weli Mr Versace prince ya weli mon boss junior mawete sous le kauka balobi DK travel solution ba visa kala mingi te bo préparer mbongo ba ozong sabino ba mai bo bela ba ave anga batukutu bazon nga babela liboma na visa ya fifisiwa e bongo r siko Ken Piana pe ponga na koma mataka njili ngai koma na waka surprise njili bo surtout arriver à Ken na mboka tel et sinon merci beaucoup Ken Piana, donc merci pour te clore koya souté encore merci na kokwa Rafat Makizé la méga star déjà écoute quoi qui pas quand déjà à banda kala Michel Utumba New Tendance Maurice Jandad Chef Noir Héritier Scramwell fils de on a pas nam da bakangango Wasterlo mokonja Italie formula ça olengo mayaya moi Sinzambe Toto na Mirambo encore merci na batutu balingara Laura Chou parce que babi héros pena to banana musala on to sala on non parce que na sala on déjà bien bat bayebi merci beaucoup bisous bye.